Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, bonjour, hein? Bonjour, salut, bonsoir, bah bon week-end, na balandi nyonso, ya BBC, Mpoi TV, bah bonjour, bah bonsoir, et ko dépendre kaka na air beaucoup yamba vidéo na biso. Voilà, famille Bota, bah shalom, nabino, et ce qui est les bino partout dans le monde. Voilà, non c'est là. Yabo matiselanga ba focus et ça va vraiment bien. Merci na bande konyoso o bazoko considérer biso. Merci na ba message na bino, merci na ba partage et puis na ba j'aime. Vraiment on est ensemble. Na sepeli, voilà. Bandeko, je crois titre bomoni hein, photo en miniature na biso bomoni, ça fait vraiment un bout de temps. To bandeko mona sous Rémi ko voter. Là c'est vrai, na roki ko kolobate que non nazalaki inquiété na absence ya Rémi. Effectivement oui, et surtout lorsque na monaki bandeko mususu encore quand mususu wana déjà bandaki déjà kopelisa ba live ba zosala ba émission sur Kovo, Rémi Kovo, soit disant que non ba kabwani na Poutine de l'écriture na Belle-Vie Candy et na mekaki kutu parce que naza na numéro ya Rémi na bande ko meka kutu ko benga na yebata ceux qui za ndenge nini mais abando répondre te. Voilà bande ko to bosana te toza na film na biso DG c'est côtier Spiritas na Belle-Vie TV épisode ya liboso to bandaki yango déjà lobby, je crois les sous ouvert ba kalatea ouais to ko zo déjà deuxième épisode. Le quoi Belle-Vie a tiré la film 16h30 mais biso en Afrique du Sud aux orangs 17h30 parce que tous en a écart ya 1h. Voilà tout qui aussi ça filme na biso ya crime de la noblesse. Je ne cesserai pas ou encore je ne manquerai pas ya koloba félicitations à nous parce que film wana ya crime de la noblesse est talami pas comme possible. Épisode ya liboso tina 10e épisode to lekisi sans vie et ça déjà le komoko ya bien makasi. Alors félicitations à nous et to continuer ka bongo parce que bitumbeza ou encore bit na biso lutte na biso eza que ba vie eza vraiment likolo na ba partage na ba j'aime. Alors ça prouve déjà que Belle-Vie Candy ou encore Poutine de l'écriture aza dans les bons musala ezomonana yaya kobeta 100K wana ezali panangu bate sur internet sur YouTube nous on travaille sur YouTube yaya ezali panangu bate okangisa ba 100K wana ba biso ba mususu tolelaka tato ko mata na 5K nano c'est-à-dire que ceux qui filment 10 épisodes déjà à 45 minutes, 50, 48 minutes, 47 minutes, voire même 48. C'est-à-dire que Moussa les a bien. Félicitations à Poutine. Nzambe toujours to CCPT et ko tungisa Nzambe. Abanda toujours ko batelaye, abanda toujours ko protéger, abanda toujours ko continuer à ko inspirer parce que elle est utile na société. Ce qui batum susu ba koye ba utilité na yete. Ata biso ba mususu tozala D3 toyebi utilité na ye na société aosunga mabota tolo bango te la famille balobaka lorsque la personne est vivante tozalaka te lorsque muto asati ezolo likolo yo ba filme na ye tolo bango ayeba ke no tolandaka ye to appréciaka inspiration na ye to sepelaka na ba filme na ye
Alors, la grande famille, bo matselanga ka ba focus nde lo nga na senga abino. Bo matselanga ka ba focus, bo aimer, bo partager pe bo maman BBC maman mo boaza na Afrique du Sud kuna ah non, ye penza na moni ndeko moko komelinga le bien, ma BBC yo za vraiment fan numéro 00 ya nani, ya Bellevue ah oui. Bota ka na ndaku na nga pe ba komi pe ba fan, ba komi pe famille libota. Le fait wana ya kaka ozota la film au bandi film au lingi no kutu makelele te donc yo so koti déjà na focus wana déjà Bellevue a tout babiso tonga ya focus alors lorsque nazota la film naza déjà focalisé na kati ya film alors makelele kutu te bino nyonso silence nie alors lorsque oyebisi bato bavanda kimia silence wana bango siko baozala attiré ya koloba yango nini yango azotala po avandisa biso kimia boy ah mbala moko déjà na injecté bango focus bango nyonso bakomi focus awa bongo te. La grande famille aimée partager. Je vais un peu parler sur absence à Rémi Kovo et voilà Rémi Kovo a déjà des retours et ça là qui déjà qui est sur internet bande comme sousou et comme là qui bango matière il y a absence à Rémi Kovo il y a koloba que non Rémi Kovo a botol baswani na Bellevue likolo mobali moko mon qui les a vraiment drôle hein mon qui les a vraiment drôle mon qui les a vraiment drôle hein oh Bellevue a bengani Rémi Kovo ba weleli mobali donc Bellevue e mbunzu na wana ba koma kaka keno naza pour tout mibali nyonso bokoya naza prête bongo te bandeko parce que balobaki nalandaki ba émission na mona kinanga natali bona lobia o eza kaka manque à faire eza manque ya matière c'est-à-dire que non Rémi pe aza makambo pembeni ya Poutine alors balobi Bellevue a bengani Rémi Kovo ba weleli mobali et voilà Rémi Kovo na part nae a bimaki à ça qui sorti médiatique nae après temps mort moko et ça dit que non a ko informer tout ce qui s'est passé sur les réseaux na kombo nae na absence nae et il est venu koyebisa batu ya koloba que non abanai ko belisa mutu abelisa ki mutu oyo il fallait nanu atika réseaux sociaux azwa soin ya la personne ata soki ya lobi bongo bandeko à part réseaux sociaux yo à part ba chaîne tozala nango tozala ba vie privée na biso neti nga bientôt là peut-être na okyo sala 2 jours 3 jours na koti sananga et de maté il faut na kota na prière alors lorsque tu ressens la absence le quoi Rémi Kovo déjà ninga za déjà pembeni ya Bellevue ba déjà que non epenza za la bureau ya Bellevue et ça dit que mbutu matière ekota ya koloba que non baswani babengani ba weleli mobali ngana tuni boye la grande famille pourquoi toza doué ya kolinga batu babebana nous communauté congolaise pourquoi toza plus inspiré ya kolinga batu bakabwana pourquoi toza plus na ba souci ya koloba keno bato wana bazami wana ndenge aza pembeni ya Bellevue il faut bakabwana. OK, laissez-moi vous informer ceci. Bomoni place bato baza makambo ezanga te. Bomoni place bato baza makambo ezanga te. Bino bato na peut-être bosala ki pe ba analyse. Je ne pense pas que non depuis bobotama botikala pe ko kabwana na bato te. Effectivement bokabwana voire même ata na ba famille na bino bokabwana. Alors yangwana parfois ata lorsque tu ya kosala ba analyse sur les réseaux sociaux ce qui matière ezate to e ba ndenge ko créer kaka moya ko créer za nango ebele ya omemi pe matière moko boy et non pas ko na ba matière ya ba mensonge il y a peut-être ozo maîtriser le monter c'est ce qu'on a plus donc toza na habitude ya ko mona ngo sur les réseaux sociaux ya ko ela batu lokuta. Maintenant, tu es lorsque Rémi Kovo abimi, il est toujours moi dans la famille Libota. Aza toujours moi dans la Bellevue Kandi. Alobi pourquoi Azaki na temps mort. Maintenant, je sais pas. Bino batouana bobima qui déjà boye koloba. Boko bima pona kwa sous ko relater batu nini.
Ah, toyebi que nos réseaux sociaux yango eza ya monde à lokuta. La grande famille, beau aimer, beau partager, hein. Nous avons vraiment tant moulaïté. Il fallait vraiment tout partager, il fallait vraiment tout salir dans vos émission. Parce que, salir là qui a une émission, il y a pour salir, kané, salir raka. Oh, bon, tout met ça nango, mais il faut si que tu as répondre à kolobagi, non? Maintenant, rien, on a si que azongi. Après, si raison na ye, oyo, il était absent. Beaucoup de si que kolobanini. Lorsque vous étiez venu informer aux gens, vous avez qui n'a pas précision. Ça fait mal parfois. Hein? Tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais je sais que Mikolo va filmer Bellevue à Zokoti ça. Na ba spiritation et lobisa batu. Et lobisa batu. Voilà, aimez partager la grande famille, vous aimez vous partager. Voilà, et ça est juste qu'à poto lo banano bandeko. Mais eza ponanga wana eza ezo engagé kakanga, c'est juste une question onga moko na mitunaka. Ata biso ndenge toza awa to travailler sur les réseaux sociaux na ba YouTube. Je vous assure bandeko na kotaka na ba chaîne nyonso touté. Ce qui peut-être na koki kozwa matière moko boye en passant na ba page na TikTok. Ce qui n'a pas que nos chaînes wana naza na temps ya chaîne wana te naza pe na temps ya kokende ko cliquer na mono eza na quantité ou encore na kende ko patrouiller na yeba ke no nini ezoleka na ngambo wana naza na temps wana te. O eyela ka biso lo kwa to sala ka sur les réseaux sociaux malgré que no to sala ka ba recherche pour na kozwa matière oui et pekisami te. Mais mingi nazwaka peut-être na ba page sur TikTok. Tellement TikTok a kataka ba makambo ebele na ba émission ba tozo flasher. Et lorsque na kozwa kuna, de na koya peut-être ko travailler nango. Rémi Kovo azala pembeni ya Bellevue. Rémi Kovo azala pembeni ya Bellevue. Bellevue atikali kaka Bellevue. Nde loko osiko bato bazo bosana. Ya, parce que Bellevue elle c'est le travail. Oya kodinga pe kozala na Bellevue pembeni a ozala nae parce que Bellevue aboyaka ne batu te. Tomonaka o mususu oyo soki barezi o barezi. Nga moko natalaka barezi soko tali depuis pe barezi angwa bima akenda na bangambo wana a perdra nani na ye makasi. Alors bref, dans la vie il faut koyeba kotalela eloko olingi. Tozala pe wana te biso bapanzi sango pona ko bon baza na bango bayaka kopanza ba artiste baza bien ezaka ka parce que Rémi Kovo ye moko abimi susu pona ko yebisa bino tellement ye moko pa lobi ke non azui ba appel azui ba message et ça dit que non absence na ye ezala qui vraiment réclamé et absence nae et ça dit que non bayini o ba sepela kaye kozala pembeni ya Bellevue ba bima ki pona kwa kosala ba émission. Alors c'est au moins ça bandeko aimer beau partager toujours continuer je crois to la film na biso ya deuxième épisode ya Spiritas to yebate sort ya vini ndazo bomanga vini auti ko consommer car dozo pas moyen lelo akomi susu ye wana komi ko consommer bibembi. Alors tous à la plus kaka focaliser hein tous à la plus focaliser na oyo Bellevue azo pesa biso lokola bilei que ya koya kotala koyoka ba futilité parce que toyoka kiango je ne pense pas que non nga BBC na yaki ça dango analyse hein na yoka kiango Rémi Kovo boye mataki kitaki. Alors toyebi pe makambo ndenge ezoleka sur les réseaux sociaux
bato mosusu baza na bango na monopole ya koka kosalir baréputation ya bato. Ya bato mosusu sur les réseaux sociaux baza na bamonopole wana, baza na bacourage wana oyo biso babebc toza nango te, et puis toyebi mpe kuna ekowutelaka te parce que biso tozalaka mpe bongo te. Ya oye kaka un bon matin olamuki opelisi caméra na yo pour salir une personne ya koloba Remi Kovo babengani pa Belle-Vie bawelelaki mobali. Laissez-moi aussi vous informer bandeko. Moi ngana monique basalaka pe promotion ya Belle-Vie sans pour autant le savoir basalaka vraiment promotion ya Belle-Vie sans pour autant le savoir. Oui Belle-Vie azotalema malgré biso ba famille libota toyaka pe kosala la promotion ya ba film na ye, mais ba yini na ye pe basalaka ba promotion sans pour autant le savoir que non bazotindika Belle-Vie akende liboso. Parce que eza na bato mosusu bakoma kolinga Belle-Vie batalaka ba film ya Belle-Vie te bakoma kotala ba film ya Belle-Vie bakomi kolinga Belle-Vie pour na injustice ya réseaux sociaux. Est-ce que boki ko imaginer ngo au moins moto mosusu fiyo alobaka na ye te akoti kaka atali ba film 2-3 films akomi fanatique ya Belle-Vie. Siko azomi tuna comment est-ce que bato balingaka ye te, comment est-ce que bato bafingaka ye, comment est-ce que bato boye bandeko étoile musala azosala ezomonana, musala azosala esala ke non balinga ta bakabola ye na bato baza pembeni toyokaki ya basalaki mpe ba live awat juste kaka audio moko ebimi ya mama Telesi encore na papa Serge baza na problème te biso toyebi ke non papa Serge aza papa kulutu ya famille libota juste koloba ke non na sabonaki ndenge basololaki na mama Telesi bayeli biso matière ya koloba ke non papa Serge a longwe famille libota. Alors vous allez vite comprendre que musala Belle-Vie azosala il faut siko basala nini basala makasi ya koloba ke non basalir ata bato baza pembeni ya Belle-Vie na kombo ya Belle-Vie po bato na basani balemba basanini basekarter na Belle-Vie. Mais le quoi papa Serge baza bato moko bavandisa déjà esprit ebele bayebi mondango ndenge ezokende Santa Mutombele na Poutine Santa Mutombele na Poutine kosalaka ba campagne de déstabilisation. Il y a peut-être un bateau baza pembeni ya Belle-Vie. Bandeko faut savoir que non la justice de Dieu y en a. Nzamba zaka avec les terres, nzamba la pété. Dieu voit tout. Alors il y a motuya eza juste kaka que non. Toujours tala ba film bien. Ya po bitumba nyonso soki tokoloba totala tosolola pembe bitumba Belle-Vie eza plus ya musala oyo azosala oyo ezomonana. Oui, il faut toloba ngo bitumba vraiment ya Belle-Vie eza ya étoile na ye inspiration ya ba movie oyo azosala ba film oyo azosala oyo ezo cartonné bandeko tomonaka famille libota toza fin crime de la noblesse tobeti yango dada film yana tobeti yango dada tomona ba film mosusu boye peut-être premier épisode ebeti 100 ba o nyonso etikali et que peut-être na ba 80 ba 65 70 mais oyo nyonso 10 épisodes 100 komata comme pour dire que nos films est cartonné et talemina baini batali na baini babi non toke na kotala tokanisi sa wana kabiso famille bota nde tobeti nani dada baini pe baye bato baya kota batala na ba fenêtre batala ki et on a oloba ke no basala ka pe promotion ça pour autant les savoir bon côté bon c'est la ngaba foki c'est la grande famille on est ensemble quoi. Voilà, je crois bientôt là
tokota la film na biso ya deuxième épisode nga na komi ko chiter na nga bandeko bo aimer bo partager et ça vraiment biso bien. Bref, ezalaki juste caractère na ya ko solo la muke na bandeko pe oyo eza pe ko ya ko répondre te eza juste ka pona kwa koloba ke non. Il faut savoir se gêner pour ne pas gêner les autres. Bo vandaka wana te ka botala kaka ya bato nini ezolika kuna na ka ya bato eyindi to eyindi te. Ça c'est la sorcellerie pure et simple. Kindoki, bondoki. Il faut savoir aussi que nos places pe bato bazala kamabe va ezanga raté. Mais alors il faut qu'on arrête comportement na kolinga ko kabola batu non batu bakabwani te batu bazan dans les bons bino boye ko publier soit disant que non ba swani ba weleli boy. Ce qui peut ba swani ba weleli boy bakabwani par après bino bozwi nini. Est-ce qu'on a bino ezalaka nini so qui peut-être Belleville et do bato bazaki pemene ba longo bino bozora nini. Parce que Belleville tigala ka Belleville continuera toujours musala abesaka maboko na été. Nde sikoyo place et ça la Belleville. Nde place biso to lingela kae. Allons-y hein la grande famille. Alors je vous aime bandeko. Tokutani bo aimer bo partager hein. Bisous bye. Bye bye yo. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.